Boyei malamu na podcast de tolo bela yango, oyo laha ememeli bino. Laha ezali plateforme moko ya internet epai wapi bilenge basi mpe basi bakoki kozwa sango na tina na bokolongono na bango, bokengi mpe bolamu ya bomoi. Makambo nyonso tozali kokabola esalemi na boyebi ya siansi mpona mateya kaka. Ezali te mpona kozwa esika ya toli ya monganga to lisalisi ya mosala ya bokolongono. Kombo nanga Sarah, pe lelo tokolobela makambo ya tina oyo esengeli oyeba soki yo to mutu oyebi akutanaki na kosangisa nzoto na makasi. Ya liboso, tolobela makambo oyo okoki kozela na lisungi ya bokolongono. Ekoki kozala ete osengeli kosolola na esika oyo bayambaka bato mpo batambwisa yo na esika oyo ebongi na kliniki ya nkolongono ya nzoto. Yango ekoki kozala na ekuke ya esika ya bokolongono to na salle d'urgence, kasi bisika mosusu ekoki kozala na basungi ya bato to bisika ya nkuku mingi esika okoki kozwa basango ya esika ya kokende. Kambo ya mawa, basali nyonso te ya bokolongono bakoki kozala na lisungi to komitia na esika ya basusu. Kobosana te ata moto alobi nini, yango ezali faute na yo te mpe ozali na lotomo ya kozwa lisalisi. Esengeli komona yo na esika ya moto ye moko ya sekele. Soki ezali bongo te to ozali koyoka malamu te, ekoki kozala likoki ya kosenga sali ya examen oyo ezali yo moko te. Bisika mosusu ya bokolongono ekozala na monganga to infirmier ya mwasi na ndenge ya libongiseli na bango po na kopesa lisalisi mpe bubateli na basi mpe bana basi. Kasi ezalaka ntango nyonso bongo te. Okoki kosenga kozala na mosali ya bokolongono ya basi, atako yango ekoki kosalema te na bisika nyonso ya bokolongono na kotalaka basali na esika moko boye. Soki ozali na se ya mibu 18, okoki kozala na mposa ya mokolo elongo na yo pona kozwa lisalisi ya bokolongono. Soki ozali na moboti to moto ya libota oyo otilaka motema te, mosali ya makambo ya bato akoki kozala elongo na yo, kasi yango ekokesana na bisika ndenge na ndenge. Ezali na lisanga ya baswan oyo endimami na mokili mobimba pona babiki na kosangisa nzoto na makasi po na kopekisa mpe kokumbela bambano ya bokolongono oyo ekoki kosalema. Ezali malamu ete bato oyo babiki bazwa lisalisi ya monganga noki nsima na likambo yango. Ozali na lotomo ya kozala na sango mobima na ntina ya banzela ya lisalisi pe ya kozwa ekateli yo moko na oyo ekosalema. Ekoki kozala ete osengeli kofuta lolenge oyo ya lisalisi ya monganga, kasi mpe ekoki kozala ofeli na bisika mosusu ya kosalisa bato na bokono. Pona koyeba makambo mosusu, okoki kosolola na mosali ya makambo ya bato ya esika ofandi. Pe kobosana te ete ozali na lotomo ya kosenga kopi ya bambano ya monganga mpe bamikanda na yo. Soki olingi kozwa bilembeteli na oyo ekomelaki yo pona kokende na esambiselo to koyebisa moto oyo abebisaki yo na bapolisi, okoki kosenga basala yo examen ya forensique. Na likambo yango, ezali malamu koboya kosokola to kokende na toilette nsima ya likambo yango. Ba examen ya boye ekoki kosalema na tango nyonso, kasi ekozala na babilembeteli forensique mingi na kati ya bangonga 48 ya liboso nsima ya kindoki. Ezali ekateli na yo soki olingi kosala examen ya ndenge wana to te. Esengeli te okende yo moko. Senga moninga to moto ya libota oyo otielaka motema to mosali ya makambo ya bato akende elongo na yo. Soki okei yo moko, okoki kotuna na esika ya bokolongono soki ezali na mopesi toli ya mobundi to mosali ya makambo ya bato
oyo akoki kozala na makoki ya kokende elongo na yo na nzela ya mosala. Ezali mpe na sango mingi na ntina ya lolenge nini basi mpe bana basi bakoki kozwa mitindo ndenge na ndenge ya misala na laha esika ya bobateli ya na internet. Tosengi kobosana te moto moko te abongi kokutana na mobulu mpe libiki ya moto na moto nyonso ezali mpasi. Obongi nkondimama mpe kosunga yo. Soki ozali na mituna mingi to olingi kosolola na moto, tosengi yo ozala na bonsomi ya kokende na laha.org mpe koluka makambo ya boyokani ya mopesi ya misala pene na yo na kofinaka na buton luka misala. To mpona koluka masolo mosusu salela boluki ya fonction